qui sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bande ko balandi to kutani lisusu ndenge to mesana ko kutana biso na bino pamba te ezali kambo ya contrat to signa en tant que bana misala na bino yango chaque poko boko tunaka émission koleka te mikolo bozo leka te bozo loba te to koloba to kosala musala parce que za musala bino bopesa biso mais tango ko pesa mutu musala il faut kanisa lifuti na ye e kozala malamu pamba te ko vanda ko mikolo bakake ba wana ba komi boyi pour juger za kamalamu lelo na mboka na biso makambo eza ebele bandeko na ngai budget ya mwana mboka matata polo bandimi yango bakomi wana balobi un budget 2015 uniquement social pour le peuple congolais lelo pe makambo eza ebele na Kinshasa tozali koloba makambo ya ndenge ba terrain ezokende malembe ba terrain kotekama partout na Kalina bisika ba mapango à l'état ezalaka 80% ba ministère ebele koma kofutela tokoloba ndenge nini bandeko pe misusu bazotonga ba bisika sans autorisation akeika katongi azoyeba te que ezala ministre ya affaires foncières ezala bakonzi misusu basi balobi makambo ezali kosalema na makambo ba mapango na makambo ba concession mwana mboka André Kimbuta alobaki yango alobi ba magistrat misusu ba officier supérieur ko banda ba généraux bandeko misusu ebele et puis ba mfumu oyo tobenga ba chef coutumier nde batu ba ko salaka mobulu na makambo mabele alors que ba correspondance eza ebele ba konzi ba soda ba koma ne faut pas beaucoup taka na makambo mabele tozomona kaka bango lelo bandeko na ngai bolandaki na Molière télévision ndenge balobaki que André Kimbuta alobaki ke na sina vi système moko boye soki mutu azotonga bisika bapekisa na kutika ye kaka koma na lenton na ye na buki balakisaki bino ndaku oyo soki ya 24 niveau balobi bakobuka yango ngasiko bisika nazali nazotuna bakoutilize nini pour ke babuka yango po tracteur na mutu a tracteur na ye moko baokende et puis batu wana batonga ndenge nini sans ke batu bamona eza ba masolo to kobeta bolandaki pe balobi bandeko oyo bazana site na terrain oyo ya Funa en face ya secrétariat général ya jeunesse na sport soki ozana sende bandeko wana pe bakobuka bango batu nyonso tu wana est-ce que bazana mikanda to bazana mikanda te bakendaka boye mutu alamuki na ndako na ye akeko tonga to basala kango en complicité na batu misusu mais lelo soki babuki est-ce que batu wana baza totalement na tort est-ce que baza na raison bao batekelaki bango eza mituna tokotuna pamba te eza mosala bopesa biso tozana ba papa mibale en face na biso mbote papa mbote mingi komorani kiuso munka na mwaja mvita papa mbote mbote kombonani mboyo oza malamu voilà bandeko balandi na banzi ezali ndenge bokomona wana pamba te nalingi toyeba soki bapapa baye kosala nini mais avant ke tokota na bango na muzindo il faut nayebisa bino ke émission oyo ya babola tosalaka yango biso mibale na papa Léon mbote papa Léon mbote de Gondézer et merci toujours d'être disponible pa bandeko na biso babola na banzi eza malamu
autour du jour réseau matezo kita mais toza malgré ba menace likinde que les heures menace kofinga ba pareil mais tozo lembate on est là chaque semaine na parlé du peuple azolo baké émission na bino wana ba baza moins intellectuel bon ça va ezaka ndenge ba mesana tozali kuna to kipakate papa na koti koyeba nini boyeli na plateau ya babola. Merci mingi ndeko Elezer. Toye na plateau ya biso babola po tozali na mutungisi na moyoko makasi na arrêté ya gouverneur Kimbuta Yango oyo auti ko signer l'unique arrêté pour na ko démolir ba construction na biso na lopango na biso oyo babengi site to concession funa na commune ya Kalamu ye abaluli apesi yango kombo ya sika ekomi lopango ya église catholique nde yango yeli biso awa to yebisa bandeko nyonso a partir ya lelo ezala ba Kristo te ezala ba obazo ezali tribunal te me tolo ba polele po lopango mutakokota ye moko te ezali na procédure oyo ko mutu akotela yango. Voilà, ezali na procédure. Est-ce que kotiko yebisa biso ndenge nini bokoma na place wana parce que za na boulevard eza place mutu nyonso to azomona même ngai tango na lekaki nazomona bato bazotonga na lobi bato bayokaka te leta azopekisa bino ozotonga ndenge nini bino bozwa place wana bozwa wepa nani bozana mikanda nini mikanda ngo elobi nini parce que omoni likambo ya contrat bato bayebaka te oye kozwa contrat domanial wana leta pesaka a déterminer que place oyo na pesio pona boy musala ko sala boy na délai boy ndenge nini bokoma bakolo mabele wana. Merci mingi mutuna ezaki toko penza na kozwa parti oyo esengeli na biso mais soki tolobi tozoni mwasima les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. L'État a pesa biso a créé lotissement wana na 1992. Zela nanu papa totuna na landinde ko Eliezer l'État wana l'État nani donc on va to lobby eza tribunal te yebisana bato bazolanda biso tomonaka esika wana fondation mama Mobutu na kanisi ezalaka wana ezalaka esika eza clôturé depuis longtemps makambo quand même ezalaka wana bino bokomi ba propriétaire ndenge nini sous base ya likambo nini l'État ngo pana toza na temps eza mokuse l'État ngo nani yo papa okoti na lopango wana nana pesio mikanda pana okota na kati ya lopango wana. Merci mingi na mutuna na yo papa Molière soki tozongi mwasima lopango na banda a période avant époque coloniale ezalaki mabele ya l'État apesaki yango na bao basengaki liboso na 1942 pendant la guerre de 40 à 45 ezali ba groupe missionnaire de sketch o bayebani ke bavandi na kimwenza tilelo balongwa po contrat na bango esilaki be baye ko renouveler yango te conformément à la prochaine voilà baye ko renouveler yango na mesure ya loi foncière o le sengeli ke moto azwaki contrat ya gratuit en plus de 25 ans il faut à renouveler yango batikala kuzongela te sikoyo na 86 kaka na lopango wana fondation mama Mobutu azwa certificat d'enregistrement na ye ya 3 hectares kaka na lopango wana puisque ezalaki 15 hectares sima ya fondation mama Mobutu SNEL azwa 2 hectares sima ya SNEL ezali ça fait 5 hectares na 15 hectares oui ça fait 7 non sima yango école pour les enfants défavorisés et azui 1 hectare secrétariat général ya jeunesse o ezali na ministère ya jeunesse et sport bazui 2 hectares donc oyo etikali nde oyo ezali lotina arrêté oyo tozana nango awa bon place wana na uti calcul malamu te olobi 3 hectares ya fondation Maman Antoinette certificat na yango ezali yawa ngamu tuna 2 hectares ya SNEL ezali bongo oui après 5 ezali déjà 5 oui ezali na hectare moko ezali na école pour les enfants défavorisés A et 2 oui ezali wana 6
secrétariat général ya ministère ya jeunesse et sport mais secrétariat général ya jeunesse bazali na kati wana banda ko mona kaliboso wana ya banda kala ezali na 2 hectares c'est franchement yango voilà et sali lokola 8 sikoyo kamata 15 olongoli 8 etikali combien oui 7 sikoyo 7 nde okotonga nini yozo tuna mituna te tokotonga nini est-ce toyebi donc soki balobi 7 etikali yo longo soki ozalaki wapi oyembala moko ale na profiter lokola eloko akotonga ezali bongo te na 7 wana motuna ezali ya que lupangu mabele wana admettons tozwi 7 wana etikali bino bozwa ngo ndenge nini loi bakajika elobi le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Bozwa ngo ndenge nini soki l'État mutu apesi bino pas l'entremise ya nani parce que aweza soit on fumu mutu apesa kinga balobi mabeleza ya mfumu te ndenge olandaki ministre alobi tantôt bourgmestre alors que bourgmestre azana qualité te awa na Kinshasa même pas le gouverneur n'a pas qualité selon lettre ya maman ko imafuta tango azalaki gouverneur akoki jamais côté kamabele bino bokomi wana na autorisation ni nani apesa bino mukanda nini nde bisika to limito e ezali malamu nazali na boko na ngai wa arrêté numéro 1440/052/92 du 10 juillet papa motamuntu pardon comment on a été le roi dans katayo yo nde yo koloba et tokutika yo loba loba pende loko nyonso eza na motema na yo mais toza tribunal te inutile ya kotanga ba article 214,028 toza na besoin yebisa bato bazolanda biso yebisa bango bisedela na na pesa yo s'il vous plaît papa wana ozoloba boye awa na sima na veter baza kolakisa mikanda na yo yo tanga ngo kaka inutile ya kolakisa ngo lokolo ozoloba boye bazotala ngo na sima na biso donc inutile wa kende loba penza population ayoka yo na likambo yo zomona ke eza injustice baza kosala bino yango na lobi na question ya ndeko Eliezer tokotaki puisque oyo ezali arrêté et créer lotissement soki ba créer lotissement ministre apesi ndingi sana conservateur po mutu nyonso alingi aleka epa na ye akende kufuta misolo asigné pe contrat ndenge tokotaki na esika yango ezali ya bikotela kotela te arrêté ezali ba contrat ezali tokei biloko nini susu ezali mbuta muntu continue masolo na yo mais toza kokamwa biso tokomi kotonga toye kosituka baye kobuka balobi ekomi lopango ya archidiocèse de Kinshasa représenté par qui na tango wana représenté par le cardinal Fé Echaou Frédéric Echaou nzabi ba Mungu abi yende mutu aye ko créer poko sonyo so wana alors que tango tozalaki na conférence nationale souveraine décision ya conférence ezali acte oyo elobi ke lopango wana ezali ya jeunesse donc ya l'état congolais na 90 mais ye ko ya kosituka na 94 akomi lupango ya ye simanango aye na mukanda ya 94 seulement o bapesi ngai lupango to mikanda yango bapesi ye la fondation Mama Mobutu dans les terrains de la Funa tongo etani ye aboyi akomi mukanda mususu o bapesa amikomeli mukanda bapesa ngai lupango mobimba endaku te mais lupango nyonso mobimba ezali en face ya ministère ya jeunesse et sport akoko lo bateke lupango na biso ya kala en face ya jeunesse et sport soki na zongi mwasima cardinal ya liboso Fé Malula paix à son âme ye mutu abandaki kozala premier président ya conseil d'administration ya fondation Mama Mobutu atendaki mikanda ezali ya bomoni yango à peu près misatu mini kosengaka bisika nini bakoko tonga basilique soki ayebaki ke lupango wana ye ezalaki biro na ye kaka pembeni ndenge ni akoko lubateke tokuzuzwi lupango na biso tobandi misala ye nani papa Cardinal Malula paix à son âme c'est quoi actuellement moto azolinga ke abotola bino lupango wana na minute tozo koloba na minute oyo Cardinal Laurent et Mosengo Pasinya eloko zo kamwisa ngai ye azalaki président ya conférence nationale ngai nazalaki conférence ngai oyo moni ayebi ngai bien acte ya conférence nationale ezali signé na droite ye comme président ya CNS
na gauche parfait maître Kinkela Vacances comme rapporteur général. Mais yango et comme singai na 2010 awa akeye ku signer contrat ordinaire que le pango ekomi ya yeli susu pendant que certificat ya liboso tango toke ko samba ba détruire yango alors ye akepe azuli alors que tozali ko samba à ce moment-là l'administration est liée les mains mais le contraire ndenge mboka zo kotambola ba pese contrat heureusement Dieu merci réseau était kaka raison ata uza teti ndenge nini yango pe bare ba détruire yango na ndenge to vandi boy avant to kota na muzindo penza bazali na titre ata moko te eloko zo kamwisa biso moto aza na titre te aza na jugement te nde akomi protégé par gouverneur ya ville papa zana katayo ndeko eleze nakoko quand même natangi natalaki ba mikanda wana eze eloko moko okama puisque monseigneur Mosengo Pasina oyo azalaki président en conférence nationale souveraine akomaki mukanda oyo apesaki papa oyo raison toyeko kama lisusu kaka ye moko lisusu akomi jasko oyo aza contre papa oyo il y a deux documents yo moto okomaki na conférence nationale souveraine oyo ba acte nyonso ezalaki opposable à tous voilà lelo toyeko kama que obaluki lisusu okomi lisusu kokende à l'encontre ya ba intérêt ya bato yo lobi opesaki bango raison lelo obaluki li bango na ebite soki papa na ebite soki ngana tangi document na mabe document papa ko répondre biso oui document balobi te que concession wana eza ya bino oui ya conférence oui balobi que eza ya l'état oui bino na ndenge nini bokomi ko représenter l'état ngana lingi na yeba ya mibale papa omoni tozoloba na télévision bato bakolanda biso na ba profane na ba oyo ba spécialiste ya ba domaine oyo tozolobela tangu l'état zopesa yo contrat babenyango eza concession domaniale ezo stipule nini ekozala bapesa yo contrat et pas l'état yake osala bilanga yo ke otoni ndako parce que tango bazopesa yo ke osala bilanga à tout moment l'état koki koya a récupérer terrain na yo wana affectant ngo côté mususu na contrat na bino bakoma nini avant que to koma place wana en plus na ligne zongela document ya conférence nationale souveraine balobi ke terrain eza ya l'état balobi te ke eza ya bino place wana yo zaki na conférence non Mosengo Pasina le cardinal a commis balobi eza ya l'état boni ekomi ya bino brusquement beaucoup na bapesa ki bino raison te hein merci ni na kanisa olanda ki ngai penza malamu te ezalaki effectivement ya ministère ya jeunesse et sport pour basala ba bureau to ba biloko nini pona ko encadrer jeunesse tango ministre à l'époque bazui contrat na ONG moko mbona ngo kopela po batonga bandako ya habitation puisque ndenge oyebeli yango lopango wana ekomaki lieu de refuge par excellence ya babandi nde tango balobi ministre projet wana te etikala kaka ya jeunesse criminalité elekaki makasi yango pe ministre ya jeunesse azongisa mabele na ministère ya affaires foncières à la même année na nonande wana nde ministre ya affaires foncières aye kozwa arrêté pona clôture kotia ba parcelle wana na disposition sur le marché mutu nyonso akende kutsumba atonga ndako article 3 ya arrêté yango oyo elomami bongo parce que nde na simana yango nde mutu na mutu ndenge azuisango akena conservation au footing dimension na yo aussi contrat na yo ndeko pardon na poser papa question mais wana bino boye ko somba esika wana boko senga demande ya ko somba ba contrat ekola esale makabisika nyonso lopango wana ezaki clôturé ou bien ezaki apolele lopango ezalaki clôturé lopango ezalaki clôturé nani a clôturé ki lopango peut-être nde mutuna olingi otuna ngali susu tango mama Mobutu pe asona nazwa 3 hectares akomaki na intention ya kozwa mabele nyonso po ba activité nyonso eza concentré na esika moko nde asalaki clôture wana malheureusement projet na ye eye kokata na ye moko Nzambe abengi ye ezali mutu mususu te ko kosa na bino ke ye nde atiaki lopango wana mutu moko azali te
puisque il faut kobanga nzambe. Oui. Nzambe wana awa nakanisi bon apa ba catholique ngaza catholique représentant nzambe awa na se na biso ba catholique eza monseigneur Mosengo Pasinya donc ngolo ba ya ba nzambe te lokola ye akomi opposant na bino azali opposant na biso te azali musali ya nzambe mais abunga teke na Exode 20 chapitre 20 verset 1 à 30 sur les 10 commandements bapekisi kolula eloko ya moninga bapekisi pe kobotola ndeko na yo eloko na makasi toko betela ye lokuta faux témoignage ezali mabe iye à côté ya biso nini 10 commandements même soki na bakisi na 5 commandements ya église na 4e commandement bapekisi kokende ko botola moninga na yo eloko azali na yango po olingi yango po olekie makasi ezalaka malamu penza te na miso ya nzambe. Voilà, papa na yoki okomi pasteur nazali mutu ya nzambe nazali pasteur te na lingi na ebise mais ozote ya biso awati malamu nazambe te soki okote ya cardinal na connaissance nini oza nango na philosophie to na makambo nzambe nga na lingi na loba boye yozomona papa cardinal Église catholique, ils en ont la concession partout. Pe ba conflit partout. Papa en tout cas, malobano lopango. Pana elegera mato, aucun répéter comment nesika wana lobby. Na lobby pe ba conflit partout. Banani. Basango, surtout archidiocèse ya Kinshasa. Tribunal nyonso kolek este chaque jour. Bazali ko samba kaka makambo ya kobotola mapango. Okoko nimate. Tala na moko bandera centre Lindonge. L'État pesa bango, bazali pe na clôture, tala ndenge babimi, ba clôture lisusu libanda ya l'État. Ti na esika ekomi université catholique ozalaki faculté catholique. Babimi lisusu. Wana bango basala kama bete, bazo sala malamu. Ti okay na bondeko. Babimi lisusu. Batongi na ndako ya kuteka masanga na biloko ya kolia wana. Libanda ya clôture masanga oyo ya nini masanga secret ou bien petit à quartier petit à quartier ezali kotekama soki tokeni to okuta yango bazo kote. Merci de Golizer na ça c'est vraiment papa parce que mon temps na biso za toujours ba ça ina to comme déjà na 20 minutes mutamuntu oui tomonaki tokota penza na mozindo sinon so tolandika ka ke basango bakomo teka ba petit à quartier message na yo koleka te problème na biso tolandi gouverneur de la ville André Kimbuta yango na kasi ba téléspectateur bolanda ndenge nini gouverneur aza ko benda bino matoyi alobi boza matoyi mangungi ndengo lobi epesi ngai mawa na motema tokoki koloba teke na ville Kinshasa bitonga tokoki koloba teke mutu moko alamuki na tongo banosala oyo alingi wana nde tondimiki leta eza te leta azali bitonga ekoki kozala te me oyebi bato babengaka matoyi mangongi bazangaka te na mboka nyonso oyo na lopoto babengaka ba hors la loi. Domoni gouverneur alobi boza matoyi mangungi esika wana eza ya catholique puisque soit dit entre parenthèses chers téléspectateurs bokuti basali fondation bakangi lopango bino bakangi lopango bon bien sûr kino aza na besoin que il faut aza na esika mobola nyonso aza na besoin azalaka na esika na ye basi bakangaki terrain wana baclôturer yango ezala mama Mobutu ezala nane ezala fondation baclôturer bino moyen ke noluka esika mosusu eza te bale yango wana gouverneur Kimbuta lobi matoyi mangungi ye akotira bino kaka bomata te na lenton ba téléspectateur bolanda ye moko André Kimbuta likambo aza koloba bamonteki nga na komi mayele koleka bao nazela mwa dépense pusala mwa moke so olingo komaka na lenton na ye koleka wana na bongi ekoi bino bokamati boki lisusu kuda sasko papa kota la kati ya mozindo ya likambo puisque aya tozoloba
promettre bino balobi avant la fin de la semaine bakoya kobuke pa na bino lancer message na yo likamundo yeli awa yango yo koya kota teke ya oya tekaka petit à quartier oya tekaka ba masanga mususu wana soki ndeko oyo ayaki na yepe apesa ye micro yo so a compléter yo donc bino bokutaki basi ba clôturer esika ya bato boye kokota ndenge nini. Et puis, et quel est le problème avec le gouverneur de la ville, André Kimbuta? Puisque dans ce là, il n'a pas n'a rien de Likambouana, il a maîtrisé le dossier en Malama, Roson Yelango, égal combien na décision il y a, gouverneur André Kimbuta, ma famille Bazaliwana. Il y a près de 200 familles Bazaliwana. Au Batongi, n'a pas si à sac à ciment, il y a $15. Batongi gouverneur lobi oza matoi mangungi papa lobana no likambo boyeli awa boya pa na toza tribunal te lobana no likambo ne égal combien avec André Kimbuta yango. Bon, merci papa pour la parole. Biso to yelelo ko pesa message et pas ba congolais nyonso baye ba ke terrain ya Sendu ezali ya basango te ezali terrain na biso. To somba yango en bonne et due forme. Baye ko créer biso conflit na basango. To sambina bango lelo pendant 12 ans. Parce que batoni bale soki bazana conflit et si la kana justice. Pendant 12 ans on a to gagner ba procès nyon sorti na Cour suprême et to zana arrêt à Cour suprême parce que Cour suprême ezali souka ya justice na muka na biso. Baye ko installer biso officiellement biso na André Kimbuta tozana likambote to samba ki biso na André Kimbuta te tozana conflit na hôtel de ville te conflit ezala ki biso na basango archidiocèse mais lelo gouverneur André Kimbuta ayebi ke sika wana ezali ba décision judiciaire ezali wana po baye ko installer biso officiellement na bato ya l'état ya mibeko parce que tu gagnes qui procès. Motoyo surtout azoli kawana amonaki yango pe ba komi yango na ba mire. Comment est-ce que biso to gagner procès? Mibeko ekati bato yo moto ya gagner procès. Lelo koma ke moto ya gagner procès au lieu André Kimbuta parce que ya azali gouverneur. Aza ko batela ndi mibeko ya l'état. Au lieu à sécuriser biso bato toza to gagner procès. Lié au contraire yendi aye koti ya biso mupanzi likolo ata moto yaza ni droit ni titre aya kozwela kwana apesa epe azoleka même na télévision ko dénoncer que esika wana ezali l'église catholique au moment où biso to samba ki l'église catholique te église catholique est universelle biso samba ki na archidiocèse de Kinshasa mais to gagner procès akoko tika biso niete parce que to zana bana 200 familles ezali wana même lobilere baye kotika mukanda wana tolaina mwana la butazo yebisa mukana nini papa mukana wana elobile kadi arrêté à démolition donc vous déjà arrêté à démolition ezali tozu mukanda note oyo nani ministre provincial ya fait foncière initia ki yango après André Kimbuta aye ko sala arrêté à démolition bana bakomi ko tuna miso même na butu papa toki balobi bakoya ko boma biso André Kimbuta koya ko boma biso lobi est-ce que ça non bana bakomi c'est que bakomi stressé c'est que moyen ezalité c'est que eloko ya moto akoko mutu musuza akoko zwango na makasi akozwango na makasi te parce que tozali wana l'état azali biso tozali mindoki te tozali eloko moko te soki to biso za ba pauvre ba ofele bazali wana ba veve bazali wana pendant bisa to sam biso na basango lelo basango bazana ba moyens surtout financier tout ça matériel merci papa wana eza au côté sentimental, papa a maîtrisé côté juridique, papa complété quand na côté juridique. Puisque ngana mona ki ba mikanda na bino, toza na ba mikanda oyo ba jugement ba pesibino et à tribunal de paix ba ki na appel ba pesibino raison après appel les cour suprême ba pesibino raison to moni pe que premier ministre Matata Ponyo a pesibino raison to moni pe ministre Robert Muinga oyo azalaki na sima ya gouverneur wana zoro ba makambo wana yepe apesa ki bino raison toza na résolution nyonso eza na maboko na yo yo nde kolo makambo puisque bon peut-être caméra temps ezape muke côté la biso c'est ce dans cadre juridique
na cadre juridique. Merci mingi papa Molière na mutuna na yo elingi koloba boye bato mibale soki baswani mutu ya kokabola bango ezali justice yango biso toswanaki ya solo na archidiocèse Kinshasa tokei premièrement na tripe ponga zavubu sur RP 56-26 tozui gain de cause bango baboyi yango gain de cause wana est autorisé et décidé destruction ya certificat d'enregistrement bazwaki na 95 sur fond de fraude puisque pour zwa certificat d'enregistrement il faut d'abord ota mise en valeur na lupango yango bango bakeka kama pembeni ba obtenir certificat d'enregistrement na 95 pendant que biso tozali na arrêté ya 92 yango juge a décidé ki destruction ya certificat wana certificat na kombo ya nani na kombo ya archidiocèse de Kinshasa représenté par le cardinal Echaou à son temps. Ils allaient détruire. Tous allaient en 2010 devant la Cour suprême de justice. Le cardinal actuel, Laurent Mosengo Passigne, à quel pays il y a ministre Kisimbango Image, a joué concession ordinaire. Place au Bakomi, signé pour engager la République, les conservateurs, le ministre a signé. Yango Bozo Komonango. Na gauche cardinal a signé akamati peso ya église ati en lieu place ya so ya kuangager l'état yango bozo komona mais ministre azali selo mibeko ya solo ba dimension hectare akoki kuangager république mais pas moins de 10 hectares 7 hectares conservateur msalaye et commune lisusu. Alors c'est ainsi que malgré nyonso wana ba fraude ba démarche ya document wana eza combien d'hectares oyo zolobela wana bakomi 15 hectares alors que 15 hectares nyonso esi ekendaki ndenge na utu kuyebisa bino awa na baoyo bazwaki liboso 15 hectares bon gouverneur azokoloba akoya kobuka biso bongo akobandela mama mbutu te akobandela secrétaire ya jeunesse te akobandela SNEL te akobandela AED te kaka biso alors que biso tozali na ba décision judiciaire. Heureusement ministre Mbwinga amonaki que acte oyo ezalaki posé na prédécesseur na ezaki malamu te ape a signé a arrêté et mukanda na ye annulé na minute ozo ko archidiocèse de Kinshasa azana document moko te baya kaka sito sala débat liboso na bino papa Molière na ndeko Eliezer baya na ba document pusi balakisaka yango te bisaka nyonso tokendeke biso tokomi na mbongo ya kukorompre ba juge ndenge bango bazokanisa ke tikanga bango bazokanisa biso tokendeke kusumba ba décision judiciaire na mbongo oyo boni biso tonango ya koleka archidiocèse ya Kinshasa. Problème eza ya mbongo bozana ngo te ngana zozongela na déclaration ya gouverneur de la ville André Kimbuta yango alobaki yango en présence ya ministre Robert Mbwinga wana ozoloba parce que bazali kosolola na Molière azotuna yini tuna ministre azalaki a réagir te po zela te papa loba ozotoka po nani et pour la vérité on a de la vérité nazoloba boyi ouais André Kimbuta yango gouverneur de la ville alobi makambo ba mapango makambo koteka ba mapango ya ba concession a catégoriser bato alobi ba magistrat to sala cop boye ekoya boye ba officier militaire basali concession moko boye ba juge général moko ba tie kuna comme ça soki atie ba soda mutu moya pusa na kuna ezate bazui ba tie quelques conservateurs et puis baye kotia batu misusu oyo alobaki ba soda ba magistrat na ba chef coutumier place wana question na posaki oyo o répondre te oyo lobi bazape na ba conflit papa totanga histoire mboka oyo église catholique aya sur base ya concordat bayokani na l'état belge na roi Léopold ya ke bino bote ya batu boye ngai pe na pesa kabino ba mabele yango bazalaka na ba concession mutu nyonso atanga ayebi ke eza ba souvenir ya concordat église catholique asignaka na l'état à l'époque bango na ba concession nyonso tu wana baya convier kaka oyo ya bino bosota mur parce que beaucoup ta concession bonté en plus zela na noté papa zela ngana linga soki nazo poussa mituna boye okatanga te parce que okatanga onction tangu tozoloba omoni tozolandela site
ya papa Mokonzo site ya Ngolé kuna okuti kuna ndenge nini balobi ke papa wana azaki ko travailler na affaire foncière nda identifier terrain yo pe na zuyo place wana tango zalaki na conférence nationale souveraine ba débattre question ya concession wana yo lobi toko profiter toko li a lokola balobi za ya l'état pour loko à l'état muto akolandela azate donc ozomona te ke yo pe quelque part là ozana kati ya ba mafia yo nde ozokobosa na mutuna na yo na réponse na pesa ki yo papa Molière azokolandanga malamu c'est que ngana zolanda te ba acte nyonso la dumena zolanda ba acte ya conférence nationale souveraine ezali opposable à tous bien sûr bon trafic d'influence ngana trafiquer na acte ya CNC uzi wapi après trafic d'influence au moins que yo zo kanga bien te na lobby o identifier site basaleli débat tangu balobi ke za ya l'état yo moni ke za ya mutu nyonso tu ngamu tunasinya arrêté kota awa tozwani ngamu tunasinya arrêté ya créer lotissement na comme ministre affaires foncières ezali bongo ndeko elezer ngamu tunaengager république mutu wa la république ministre affaires foncières arrêté yango yo national identification ezali pe na journal officiel mais ye wana mutu awongani binoti jamais André Kimuta azalaki wana sona nini alobaki te que te monsieur le gouverneur place wana nga na ibiso to atoni ezaleli yo kanga malamu yo bungisanga mamuke na lingi na loba polele gouverneur na ministre ya affaires foncières na landaki pe bango na monaki pe ba geste bango mibale gouverneur aye koloba na profiter donc ezalaki na programme te a profiter pendant que ministre ya affaires foncières abande okende na ye na yebisa bato ya matoi mangungi mais papa bon d'accord na cour suprême de justice esika chef d'état apretaka serment esika bakataki bakambo ya Kabila na Bemba bango nyonso kaka bato ya mafia eza pasi mpo na mboka na biso soki ezalaki na mboka mosusu la justice devait se saisir de ces cas pour nous arbitrer entre nous et le gouverneur Kimbuta biso tosambaka na ye te tosambaka na archidiocèse de Kinshasa na mukanda akomelaki bato ya affaire foncière bi bopesa bato wana mikanda te na André Kimbuta na le 24 avril 2012 bopesa bato mikanda wana te bazana wana kusamba puisque pourvoi moko ya cassation ezali kuna na cour suprême de justice mpango wana ezali ya ba archidiocèse de Kinshasa tokeka se na cour suprême de justice cause yango eze radier ezali susu te akami mukanda wana tilelo na arrêté ya signé ya sanza oyo elungo so archidiocèse de Kinshasa ekomi église catholique où a-t-on vu muka yango ezali modele nini aza gouverneur ya biso nyonso aza ya basango te ye atika justice esala musana yango ko entraver ezali malamu te libeko nde tongaka mboka bien sûr donc olingolo ba que les gouverneurs de la ville mwana mboka André Kimbuta yango décision wana azui azana soubassement mon côté ezali ko établir que concession wana ezala ba catholique dire zera tangila yo arrêté ya gouverneur oyo kayango ezali la référence moko juridique te soubassement moko juridique ezate alobi kaka ville la constitution ville arrêté de nomination mais référence yango wana loi fondamentale vu la constitution elobi nini article 151 ya constitution séparation des pouvoirs esengeli mutu na mutu asala musala na ye justice musala na ye administration musala na ye soda pe musala na bongo okotela moninga te lelo bien sûr lelo soki parti adverse archidiocèse eye elobi ke ba jugement na bino ozolakisa oyo eza ya mbata parce que biso pe na média tomonaka makambo komonaka mutu alobi opesi raison alakisi badocument olandela boye document mbata omoni neti document oyo ebimisi makambo na sesake oyo tobimisaki oyo kaka na média oyo tobimisi boye babandi kobenga biso document wana baverifie boye makambo oyo kobima na sesake lelo qu'est-ce qui prouve que ba jugement na bino ba décision ya justice parce que loko lobi wana eza ya mutuya to asalela oyo mibeko ya mboka ezali koloba lelo soki balobi ke document na bino wana eza ya mbata yo koloba boni pardon papa na landaki quand même dossier wana ndeko Eliezer
c'est vrai, il y a un problème, il y a séparation à pouvoir. Puisque, Nandenge, papa balakisi nga mikanda na bango, banda na bengi ministre Maj Kisimba, ayebi likambo. Na bengi son excellence Luzolo Bambi, que nazui directeur nae, ayebi bayebi likambo. Donc, batouana nyonso, bakonzi nyonso, na benga ki lelo, bayebi likambo. Problème ezali wana peut-être ministre na bengi peut-être winga nde le wana ye aza na réunion tant mususu lokola ba obuka nde babiloko ya papa oyo. Il y a 200 familles quand même qui sont là. Hein? Donc na ko rassurer yo que ezam batate eza eloko e bani pa ba konzi. Ba papa oyo bazali na jugement na bango. Jugement na bango wana bandi banda tribunal ya paix balongi. Bango basango bakena appel. Bakoyi papa balongi baki lisusu bamati dikolo cour suprême bakoyi et jusqu'à ce que même lui-même le premier ministre Matata Pogno aibino botika justice et ça là musala nango o wana ezali ba injonction ezali hors justice na salisi papa obi tobanga tobanga nzambe wi ya solo natali ba papier nae eza ba papier ezali ya solo donc baza na ba jugement na bango ezali authentique oyo ba ministre nyonso natangeli wana batwana nyonso ba yebi likambo oyo soki photo landela ndenge ya justice na kanisi papa oyo baza na raison mais na cause la avocat na bango te bango moko na mbaloba papa yo moko loba ezalaka pa na salisa yo puisque la moni papa peut-être a habitué à coller la télévision et puis toujours petit temps aux amokuse surtout lundi na ndenge justice papa Eliezer bazana mikanda na bango mais est-ce que mikanda c'est ce que il y a gouverneur André Kimbuta et c'est que à l'encontre il y a jugement rendu par l'État congolais. Merci mingi papa Molière. Yo zo kolanda ngai malamu penza na poko ya lelo. D'abord ndeko Eliezer. Mukanda naza nanga wa ba comité objet authentification et certification de l'arrêt RP 3372 du 17 décembre 2010 ya Cour suprême de justice ezali na signature ya greffier divisionnaire yango bakoloba kezambata yo loba to tika to za journal te to tika ina 15 minutes papa tanga zelanga nanon tanga likambo ya injustice oyo boza ko subir puisque boza babola yo so yo sala ba arrêté 14 18 28 45 14 batu bakoye bate likambo nini boye ko sala balingo benga na bino bolobi boni na ndenge balingo ya ko benga na bino gouverneur alobi akoya ko buka. Tolobi c'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire et de l'injustice. Tout ça est loko ya kobomba te. Puisque arrêté na yo azui ata référence moko ya des zones judiciaires te ke bango balonga kibiso pe boye ndio yetindie ke aya kolobela bango. Kaka bongo pamba ndenge ezali boye. C'est de l'arbitraire. To sengie azonga sima. Azonga sima atosa mibeko ya mboka. Nazo ko insister mibeko ya mboka netonga kamboka. Soki mutu azo kotosa mibeko te bon azo qualifier biso ba anarchiste ba illégaux matoi mangongi alors oyo ye azo kotela azana mukanda nini kotela nano na likambo wana loba ndenge naye ye gouverneur azalandaka na population ozoloba nini ozoyebisa bango nini nazo koyebisa na population ete tozali ba victime mpo zala mutu akolobela biso te lokola justice bazo ko bafouer yango pe justice pe za ko se saisir na ka oyo lisusu te tokokende wapi o lelo ya biso lobi ya bino o soki okomi église catholique ndenge ba créer lelo elongwe na archidiocèse comme église catholique tokosuka wapi balobi ekomi dossier tosengi siko na chef de l'état ye moko juge suprême puisque ba décision judiciaire nyonso ezali rendi na kombo na ye rendu au nom du peuple exécuté au nom du chef de l'état. Merci na formule osominga malamu sikoyo ba exécuter mutu moko atelemi gouverneur ya ville alobi na boy nyonso wana ezali bambata ezali loko ya pamba peut-être proposition to demande na ko senga ye a changer ye alunga na gouverneur
akota na esika oyo ya moni ke soki ya ozali na justice mboka ekotelema comme ça mutu mususu a remplacer c'est beaucoup mieux papa to lingi ke kofinga ka baninga en tout cas c'est malheureux voilà. Il devait se mettre au milieu du village en tant que père ya biso nyonso voilà c'est notre élu mais ndenge abwaki biso akomi kaka côté kuna puis côté kuna peut-être ma ezo kunyona malamu ça fait mal voilà ça fait mal fait mal pesa papa micro ça fait mal ndenge au répéter que ça fait mal papa nazo pesa yo maloba mais ngana zali ko réfléchir bien que tuzana papa Léon azalaka joueur arbitre moko moko a sifflé moko a bêtillé moko liko final malobi a pesi raison mais ngana zali ko loba boy est-ce que André Kimbuta yango akoki sur ba document oyo bozo brandir biso est-ce que comment na hôtel de ville parce que zambala liboso te basi babuka bino est-ce que bozo ta ya ko transmettre ba document wana et pas gouverneur de la ville besoin de temps ya koluka audience beaucoup tana parce que ça mo konzira binoti que monsieur le gouverneur ozo ya kobuka biso pamba ozo nyoko la biso pamba ba document ya ngoyo et que ya boyi koyoka aboyi kotala ba document wana tant mususu et koza la ba pesa ye ba document mususu et que oya bino ya zana ngote. Bon, merci papa pour la parole. On m'a dit dossier oyo ezali dossier moko ezali na ba bureau nyonso ndenge ezali wana ezana mesa ya gouverneur André Kimbuta na ba pièce nyonso bozola pièce nyonso tout ouais akoko wanga na te parce que biso moko nde tokotisa yango bokotisa problème même ye moko zelana no papa même ye moko abuki biso 2 fois 3e fois akitati na terrain ye moko en personne aye to sololi alobi na yebi na tangi mikana na bino bo gagner ba jugement nyonso ye moko na kati ya concession bisika biso tozalaki sikoyo bino bozo sa musala bo na kati ya centre ville bo moni ville était aucune question na est-ce que bozo tonga boza na autorisation de bâtir bo moni ville te est-ce que bozali na autorisation de bâtir ye mutu akomeli mukanda ya injonction ya kope ye mutu akomeli conservateur à titre mobile ke kopesa bango batitre te sikoyo nani akolongola yango est-ce que vous avez une autorisation de bâtir question est simple tozali na yango te puisque ya pekisi conservateur na chef de division ya cadastre bapesa biso yango est-ce que yo bino botongi na makasi nini papa ce pays appartient à tout le monde ata lelo ozali très fort lobby ya moninga biso nyonso sabi biso que nazalaki na confiance na soi souveraine qui peut m'empêcher que lobby na comme gouverneur qui peut m'empêcher que lobby na comme ministre non dozonga ne na likambo da biso parce que c'est établir muntu na droit na ye il faut kotika justice nani akokata siko makambo ya bato nyonso na otu websa bino na cour suprême de justice et si chef d'état prêté serment yo lobby faux mais après tout ça après tout mais ya lobby te omoni papa zaki koloba kuna na linga kimenga zaki ko expliquer wana pour que toyeba alobi bien que les gouverneurs parce que nazaki na moi souci wana l'autorité n'a de l'autorité que celle que la loi lui confère mokonzi azana bokonzi kaka oyo mibeko epesi ye ndenge André Kimbuta yango gouverneur de la ville akola mungaka boite pa na ye ma ça va lokola naza gouverneur na botoli lupango mutu te mais nazotuna est-ce que azana ba document wana papa olobi ke akitati na terrain aloba bozana raison parce que dossier na yoki netika moi dossier za déplace wana alobi est-ce que bozana raison est-ce que botali ville hein bino pe bo ko la ville peut-être ya on toujours écouter bon problème ezali soki omoni ke akitaki aye ko confirmer que bozana raison bo gagner ba jugement c'est que dossier ezali atanga yango amoni yango nyonso tout est-ce que botali ville est-ce que pour que ba pesa autorisation de bâtir est-ce que bato bakena ke pas gouverneur bezali na service moko ou ezali chargé pour na kopesa bato autorisation de bâtir ce n'est pas gouverneur service ezali ya ko tuna biso la ville ndenge pe Andra lobaki ke akoya kopesa bino mbote ndebo ya lobaki ya akoya kopesa biso mbote à partir ya arrêté ya démolition oya parce que tolandi yango
boko regretter bambongo na ozela bo matisaka kama muke avant samedi boko regretter olobi nini na likamwa na Sasco papa to bandoke na suka ya émission na kazi etikali biso 5 minutes pana ndeko elezer bazo sala biso signe kuna ke totike ka na 10 minutes bolobi nini Sasco papa puisque na lobaki bolobe eloko eza na kati ya motema na bino pe eloko bakonzi na population baza koyoka bino papa na kanisi apesa biso kama conclusion na ye muta monta asisa conclusion na ye comme ça biso tozongeli to clôturer ndeko Eliezer yende ayambi biso lelo bo ya suka ngana ko koloba kaka ndenge na pesi message pa ya ba autorité nyonso judiciaire politique baye bake biso tozana ba droit na biso gouverneur azali na likambo wana te likambo wana ya justice itali ete biso tosi tolonga atika biso kinya to jouir na eloko o ya biso be toza ba congolais toza na droit parce que toza na droit biso toza ba étranger te lokola totongi banda ko boy na bana na ba famille to vandi mutala mwika na tongo boy ba na zuma machine na ko ne ko buka bango na likambo moko est-ce que likambo ya mabelo wana etali ou bien to samba kibiso na archidiocèse atika biso azali église au milieu du village atika koza na parti pris yende aya sikoyo parce que loi ezali pas na biso bato ba bénéficiaire ya ba jugement yende il fallait aya ko batela mibeko sikoyo yazo batela moto yaza ni droit ni titre akokene ko soutenir na likamuni ole aya ko batela biso bato to gagner procès yake ko batela moto yaza na neloko moko te moto na nani sango nani monseigneur monseigneur parce que moto azali en tête o azo mena opération wana ezali yepe azali mosali na nzambe biso to zabana na nzambe est-ce que mosali na nzambe na bana na nzambe oko yo zali mosali na nzambe biso to zabana na nzambe bazio na mosala po osali la moto wana yo ko ya kubulisa bana ya moto wana na ndako bobi wo na ndako te yo zali ne mosali mais mosala na yo ezali ko bikisa babola ba orphelin ba veuve ko salisa bango est-ce que yo koko wela kama papa espace wana ezali soki si hectare soki c'est merci papa merci est-ce que yo ça na ngondini papa na kanisi ya silisa a clôturer loba na ndenge oye na message na yo na boboto nyonso loba to pesa kabilo na loba boy ya suka pamba te biso toza ba konzité biso pe toza justice te tozo sala ka ya biso musala nini okoti tosalaka que ceux qui peut-être bakonzi bayebi makambo ekoleka te na nzela oyo ya télévision bakoka koyeba message nini okopesa na bakonzi oyo bakotala yo ezala ya justice ezala ba autorité politique ezala ba yandre kimbuta ngo wana lobe azoya kopesa bino mbote message nini okopesa na bango merci mingi ndeko Eliezer merci mingi papa Molière message na zango ezali boye moto nyonso ata abeli azaka na elia ke mokolo moko akobika kosamba oyo tosambaki toyebaki ke mokolo tokozwa jugement oyo ekopesa biso droit tokopema tokotonga tokovanda na kinya nyonso mais c'est le contraire oyo ndeko auti koloba moto azali na titre te aza na qualité te c'est-à-dire archevêque de Kinshasa elolo alongwe mbala moko achange pe kombo akomi église catholique personne autre yango tosengi na gouverneur de la ville en tant que parent azonga na nosima a retirer arrêté na ye puisque ezali na tina moko te esika ba décision judiciaire ezali azela soki ba décision judiciaire ezali abrogé comme ça akoko kozwa disposition de nini akoko kobatela baoyo alingi kobatela yango tosengi mpe na bakonzi ya mboka na bakonzi ya mboka kobanda chef de l'état juge suprême premier représentant de la cour suprême de justice oyo aza kosala office ya cour constitutionnelle procureur général de la république tina bakonzi nyonso oyo bazali kosunga bakonzi ya mboka batalela biso likambo oyo kobukela biso c'est de l'arbitraire et de l'injustice puisque jusqu'à la preuve du contraire tozali na jugement moko te oyo ekwesi biso teke bango mpe balongi faire le contraire c'est de l'arbitraire et de l'injustice puisque tozali babola tozali na makasi te puisque tokosimba munduki te ndenge alaki ke vraiment gouverneur s'il vous plaît ozokolobela biso bana na yo ah bon bozela nakoya kopesa bino kaka au revoir bon opesi biso au revoir ok biso tikali wapi
biso tozali bato oyo baponaki yo ntango opesi biso au revoir ok tongo etani obosani okoya mpe lisusu epai na biso tosengi yo zonga sima s'il vous plaît d'abord en tant qu'élu du peuple zonga sima kanisa biso bakonzi nyonso bayoka biso toza na moto akolobela biso te yo ndenge olobaki ke amwe oyo azalaka pembeni ya nzambe biso mpe tosambelaka nzambe biso mpe bana ya nzambe na message yango ezalaki yango ya bino yango wana site ezali ya biso selon justice. Merci beaucoup papa, merci aussi Ndeko, merci bandeko balandina banzi tokomi na suka pambate ozanini. Dans un message moko ya kotindela papa cardinal na bandeko nyonso na biso ba Kristo. Puisque bandeko na biso ba Kristo atako ngana za protestant mingi dimanche batangile bango mukanda. Lopango wana ezali ya biso soki bapesi biso te il faut tokende ku marché lokola le 16 février te biso tozokoloba awa tozokolakisa mikanda soki balobi boye na église balakisa pe mukanda ta moko ezala ya époque coloniale ozokoloba ya bango yango ba s'en tenir na disposition ya 5e commandement ya église oyo lobi tout fidèle est tenu par l'obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an. Na yebike basali anzambe pe basumukaka ne fût-ce qu'une fois ba confesser batika biso ko banga nzambe ezana mutuya et pour le gouverneur na oti koloba atika biso tozali bana na ye tozali ba électeur na ye lobi pe auzakaka na besoin na biso à respecter article 151 ya constitution où ils ont séparé pouvoir na exercice na ya merci papa, merci beaucoup. Merci bandeko balani na banzi tokomi na suka eza musala bino bopesa biso yake tokozwa place ya justice te tokozwa pe place ya la police te tokozwa place ya gouverneur te ou encore ya gouvernement mais eza musala papa Léon na évité ceux qui ozana moi liloba koloba olandi ba papa ndenge balobi ceux qui osent appeler na liloba suka. Oui, merci beaucoup. Donc, on va toujours conclure l'émission. Nakio le bakaka que justice nabiso ezali malade. Justice nabiso ezali malade makasi puisque na ndenge na landeli ba document nyonso o bandeko ba yekota ya kodakisa biso ezama mingi. Bongo ministre Bouinga. Conclusion ya makambo nyonso et où tu t'es pas premier ministre et où qui t'a tiré pas nayo na mukando ya suka yo komaki olobi nini puisque wana gouverneur de la ville azozwa décision na ye ozalaki pembeni nakanisa kitanga mususu o contester mesure wana mais awa na ye na ndenge ya mopanzi sango na kiyokotela mutute kwake motema na ngai eza kotinda epa ya bato nyonso oyo bakolingake babengana bango na site wana par rapport à la justice nakanisi que justice na biso eza malade. C'est pour ça ndeko Eliezer wana ezalaki bana bandeko nakanisi baye koloba baye ko répondre na likambo yo gouverneur alobaki na apesa inga exclusivité ya masolo wana likambo na ngolo bandesi esko pe yango yo ya bango bakonzi baza kotonga biloko ezali na moi te eza na butu te eza na moi ba service ya sécurité obele kofouiller na kati ya basaki ya bato okoyoka oh non ba TD ba G1 ba C14 etika babenga bino na ba M25 kotungisaka bato obele na makambo pamba makambo ya solo eza kosalema na miso na bino na butu te na moi bongo botiki moto na motoki na ye crise ya logement ezali epa na biso moto na moto un Kinois c'est celui qui a une maison bino bokamati sa sikoyo bato wana botiki bango bamata lelo na lobi boye bolobi tobuka baza matoi mangongi pe eza ya solo matoi mangongi pe ezali ndeko Eliezer yo bien que toza na problème ya sito ya Kingabwa wana to se pays nango tokota nini ezo kende
ba building oyo balakisi ke président de la république azoleka atali alobi oh mais on a tiré tour moko ekomi ba ndenge nini ba pesi otuna question alobi ekobuka ndenge nini oh petit problème tout ça ba génie civil bazali dynamite kaka poa ikokoya kaka lokola château de cartes si ce n'était pas prévu autour ya fleuve na biso wana oyo bato baza kotonga sans certificat ya autorisation ya bâtir to senga ki aseke bato wana nyonso balakisa ba certificat ya bango oyo ba certificat te ba autorisation banda ko nyonso boza komona pembeni ya fleuve à partir oyo ye moko président de ya lobi oyo c'est quoi ça boki obstrué te oyibi ba masuo elikaka ba visibilité etc. Nous espérons que Moussale Kosalema dans les normes et dans la loi. En ce qui concerne Bandeko Lokola Bayawa, na retourne à la question moko soki ba vous avez la possibilité de reposer en gros ministre Bouinga pardon. Nga ba lapsus so na mokonzo o manga na boloko. Ministre Bouinga. Conclusion ya mikanda ya 3 pages. Oyo commis. Oyo signé. Au lobby nini pour les 200 personnes au bazar matoi mangongi ça va mais yo na conclusion na yo okomaki nini pe au lobby nini au vandinier na kanisi na sukisi wana ndeko Eliezer. Merci na kanisi sukisi kakate parce que kala minute ko ya ko tia lisuli lo pona dio malamu bande ko balandi to komi na suka pamba te za musala bino bo pesa biso musala oyo ya kobetaka ba masolo ya koyambaka bandeko na biso me mutuna na konituna na mboka na biso oyo na biteka ndenge papa le wano ba ke il faut komema taba pona ko délivrer makambo mususu tangu bazotonga ndako wana au bord ya fleuve ba service de sécurité batondi soki babuki ndako wana ngana lingi ba sanctionner pe ba service nyonso to wana ezalaka tout au long ya fleuve parce que bazo sala musala te bakotonga ndenge nini comment quand même ozomona na ngwele wana biloko ezo katsa butu finalement bakokotela biso na ba arme biso to mesana bitumba na Kinshasa te ezo salema comme ça donc dès que pesi mutu en tout cas tout le monde correctible je suis sûr que ba service wana ezaka ba finir moi quelque chose moi $10 à tina poche allez sala musala na yo yango wana chef de l'état surpris yanda ko komi kuna service de sécurité bazalaki wapi voilà bazalaki wapi tous ces gens là so kika ko meki ko neka kuna te uko na kamera bozo banga ni lelo to zaki ko beta 7 makambo ya supu na tolo yango ezongi plein Voilà. na marché Voilà. qui a autorisé danger wana bokangela ki yango elongwe badilwe 2 tonnes Gouverneur Azawapi. mutu aloba te yango nazotuna makambo oyo nga nazomona na Kinshasa et lelo la justice soki akomi azozwa badécision naza na mokanda ya chef de l'état ya 2009 azoloba ke badécision ya justice ezali kosouffrir bosala ke mutu entrave te na évolution ya justice bandeko bazala na badocument bajugement ezali nga nayebi te vraiment na mboka na biso oyo Congo oyo tokenda kosenga justice epa nzambe nde bondima to ndenge parce que bandeko soki baza na raison te d'accord tozokotela mutu te tolobi kaka tomoni badocument soki bino boza na badocument mosusu botika bainfluence pamba wana soki boza na badocument boye na badocument bolobi ya bango ya mbata ya biso ya solo yango oyo même monsieur le gouverneur eloko tozoloba boye eza ya que tango ozozwa décision ça doit être motivé sur base d'un document parce que le gouverneur a compris kaka boye te donc eza na jugement moko boye ezo attester que place oyo eza boye te soki eza mokonzi ya mboka lokola ndako oyo balingi babuka bolobi bino mutu moko tamonaki mokonzi ya mboka il faut abimaka ye moko abanda kocontrôler sinon akokutaka na stade basi balotire ese pays soki eza mokonzi ya mboka alekaki place wana alobi ke monsieur le gouverneur nalingi komona bato wana te olobi bien que ezowute pa na nga te c'est le chef de l'état qui m'a autorisé de faire ça comme ça tondimi mais la motivation ya kobuka wana tozozela kote bakonzi bazali oyo eza peuple simple parce que na terrain wana bagénéraux baza te tozozela na terrain ya ngwele kuna nde tozozela tomona vraiment l'autorité de l'état
bien que bazobanga lokola ndenge makambo ezaki kosalema kote esalemaka na hôpital ya Kitambo ministre nayebaki kaki ndeko désert omoni ka ndenge nalobaka otumoli omoni ke babiloko oyo emati wawa bato bazoyeba te emataki na lere nini okomi kaka baba bozalaka baba est-ce que ya solo bokolakisa bino l'état monsieur le premier ministre na baministre oyo nyonso oyo baza occupé secteur wana oyo nalobaki bamankomi na bino bakomi okanga nango mikate bekomi bapapia bamikate puisque biloko boza kosigné on dirait que eza na ntina moko te tokotala tokoyeba ke oyo wana babuilding wana lokola bino bolobi ke batongaki yango eza na baautorisation de bâtir te tout au long du fleuve pembeni ya baimmeuble wana tokotala soki ya solo l'été ezali mpe kaka mpona babola te bino bokoprofite kaka nini bokende obuka kaka epai ya babola oyo wana tokotala tokoyeba ke oui justice eza mpa na bato nyonso soki bobuki epai na bango bao wana mpe baza na mikanda te tokotala soki ya solo ke bokobuka yango ok nayebi so ndeko désert 12-14 étage bakitisa yango kaka ndenge wana natia yango tembe bakosala yango te mais bakoprofite kaka oyo baza na bafondation ya mike oyo bazolukaka mwa badigablo ya 5 mètres sur 5 mpona bana balala omona bo wana ekokende mais tozozela nde oyo ya bino ya milai bolobi ekokita nde tokondima mokolo wana ke justice ezali. Voilà. Na banti bandeko na ngai ezali masolo ndenge tokobeta wana parce que tous a surpris on doit veiller sur la sécurité ya mboka na biso. Je doute fort que bato bakendi bazotonga po wana eza frontière dès que oyo wana oyebi te ke oyo eza frontière uko na kamera pale ya nini papa likambo nini kaka ya wana tunaka bino na même makambo ya bakongo futur kokangaka biloko ya bato wana Kinshasa na lobi biloko euti na lufu kuna boye kokangela wana Kinshasa c'est que frontière kuna contrôle moko eza te eza bamituna tuzotuna bandeko na ngai atako bato bakofingaka biso yaya moko alobi na ngai na palais du peuple ke ba nani votre émission là de sous-instruit tokomika ba sous-instruit tovanda na débat boye na télévision totia téléphone ouvert comme ça tobeta nanu nzoto botika makambo wana tozosala ngo parce que nini ngula yo nyoso kotumolanga nde omoni ndeko eleze na bato bazo na bana na ngai kada yebisa yo oyo abengi alobi mais papa Moulin, mais il faut pas jouer avec moi, je suis quand même une personne. Ah bien, mais mon colonel, hein, une personne, oh, je suis masculin, ça me balle. Comment obéra une personne te. Mon colonel biso tozana omoni na leki nango avandi awa tozo bele kopesa ba information biso tozana pouvoir te ya kozwa ba tracteur ba kende ko buka bolinga ko bakela biso responsabilité te bolanda André Kimbuta bolanda Bwinga bolanda Mazunga Kimeme Mazunga bango bolandela nde bango nde so balingi bakotika so balingi pe bakobuka eza biso te biso topesi bino information oyo balobaka na Kasai à vous kotumaka nga lisusu te tosikisi awa bandeko na ngai sino tokokende ti ntongo masolo eza ebele makambo boza nango eza ebele kana Kinshasa toyebi te makambo ndenge ezali kosalema bato ya mbongo boyebi makambo bakosala akoya na lupango yo tongi ndako ya se ya matisha seke bino intimité na bino wana bakomona yango te tellement bakikoso na biso moni biso tozalaka na bakikoso oyo batiaka ya maputa boye otie kantine ozosokola boye azodonki alobi tala yuma oyo eza kaka boye koloba ndenge nini okovanda awa batie bi église veille chaque jour bahypertendu awa na kasavubu moyen te papa moko na mama moko babengi balobi bino bato bolobelaka babola biso oyo tozokufa oyo misiki ete pardon babaf et puis tant ozali komona bafle wana batie na kati ya église batu 17 ata yo moko ata olingi ko convertir biso
yo lingo convertir batu sur base ya makelele ba hypertendu pour que ceux qui mutu akwei boye kosala ye délivrance bolakisi onction to ndenge nini olingi lisusu nini ndeko eleze omoni likambo mosusu oyo tolamelaki na yo oyo mama moko ya mobange boye babimisaki na kati ya lopango na papa moko babengi ke Chiteya oyo bazalaki en conflit avec Francis Kalombo oyo azalaki koprotege nayebi te Francis Kalombo tokobenga ye maître tokobenga ye honorable mais toyoki nazoyiba te batelespectateur botini na biso ba SMS ebele toyoki ke papa Chiteya aza na makala mpo likambo oyo akamataki mobola abimisi ye abuki bandako na ye wana eza information moko makala crois tozongela na bamandiango na tokozongela yango par après mais toyoki ke papa botini na biso ba SMS est-ce que papa Chiteya solo penza aza na kati ya makala akoti na amigo mpa na mama oyo ya mobange oyo abimisaki ye na kati ya lopango nde kama bino toza on informe non nde kama pardon kotumona ngai te bandeko na nga tosukisi wana badossier misusu nyonso to wana tokozongela yango mais eloko nalobaka na bino ntango ozotinda mutu kosala mosala ozofuta ye te akosala grève avant ke babwaka yo mpe libanda yebaka ke bamission oyo esungaka bino ezali kosalema pamba te tala awa ifo bampule ifo banini ifo bamikro mosala eza mwa ebele dossier ya mwana mboka Chiteya na honorable Francis Kalombo tokoya kolandela yango na système alisu likolo ya lisu toyeba est-ce que Francis Kalombo aza l'intérêt kuna yango azali konyokola mwana mboka Chiteya est-ce que mwana mboka Chiteya ye aza escroc ayokaka mawa te même quel que soit âge ya mutu tokolandela yango na système alisu likolo ya misu mibale tokutani lisusu mais supu na tono nani azongisi yango voilà ekomi sucré merci hein ceux qui vont se retrouver nde bolaché tokutani lisusu. Et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la. Ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la. Ta la 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 la, ta la 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 la.